Affaire Kofi Olomide et Sundy Leker na France bandeko makambo kama otomoni Kofi Olomide a commis jeune patro oyo amibengaka toujours le vieux boga. Kofi Olomide na France nini pasabe bandeko nanga bokota la makambo e passé na France oyo tomoni via kene ko sala clip ya nzembo na ye nzembo oyo e ko sala ba fierté ya musique congolais mais na place na tomoni makambo ebele se passé bandeko nanga oyo tomoni bandeko oyo ba makiaka bandeko biso sala clip baza ko senga mbongo oyo Kofi apesi bango te wana nini toyebi te mais tozala kati ya lisolo tokosala neti analyse concernant voyage ya Sundy Leker pe ko mega kolakisa bino nzembo oyo ayembi na Sundy Leker elobi nini bandeko na ngai po tomonaki liboso nzembo ya Alidor oyo ayembelaki mama Alia mwasi na ye mama ya bana na ye mais ezalaki neti demande ya makambo ya bango eza couple mais esepasaki nini tokolakisa bino oyo nzembo ya sika eza kosala succès bandeko na ngai tokopesa bino temps boyoka yango légende ya musique congolais mais est-ce que vie na biso aza à l'aise ou bien vie aza un problème ezali makambo ya ndako bolanda tina suka to ebani toloba. Que Dieu nous éloigne des péchés, de la médisance, de la jalousie, de la calomnie, de la haine. Que Dieu nous dirige droit vers l'amour, vers l'altruisme, vers la générosité, vers le pardon, vers la sincérité. Nazanga nanga héritage nazanga nanga bamoye kitite mbekote ya malonga eske okukope soki olingaka na yo ndako ya baminda nazanga nanga garanti nzola mai nafutelaka mwa bikoke mai te courant te. Oui, bandeko nanga j'espère bolandi Kofi Olomide na Sundy Leker duo o basali bandeko nanga na ebide toloba nini est-ce que entre Alidor na nzembo oyo bandeko nanga ezali ko signifier nini parce que awa ezali nzembo ya libala oyo mwasi aza kotuna mobali awa yeko bala nga est-ce ko supporter ba caprice ba mbele et mobali pe kotuna mwasi bandeko nanga Alidor ezali nzembo oyo Kofi tango bapesaki embargo na poto akomata te e asengaki mwasi na ye Alia bafanda na Kinshasa e Alia azalaki koposa kofanda kaka na poto mpo na bana baklase banini mais ndeko na biso Kofi Olomide alingaki mwasi na ye akita na Kinshasa bafanda ensemble basala vie na bango en tant que couple mais Sundy Leker azalaki wana mopanzi ya Kofi Olomide nzembo oyo ezali demande to explication ya makambo oyo s'est passé dans les réseaux sociaux que Kofi Olomide a confirmé déjà Sundy azalaka mwasi nembo ezali musique otoloba musique ne pesa biso lo tolanda pona komea kolakisa bandeko mosusu Kofi ayembi nzembo awa ye kobalanga est-ce que koki ko supporter ba caprice pe makambo na ngai bandeko na ngai ezali motuna vie na biso azali papa parce que tout olandi ba émission kala azaki ere ya komona aboti bana 5 na mwasi moko est-ce que likambo wana e rattraper vie par rapport à la décision ya maman Ali ya to par rapport à makambo s'est passé to ebité est-ce que maman Ali azaki na posate azana mbanda to nini parce que makambo leki belé bandeko par rapport à analyse makambo leki belé to lobaki yango te mais to yeka pona ko faire rappeler bato belé o balandaka vie na biso Kofi Olomide lelo azongi susu jeune ya bogar oyo tomoni couleur ya suki pe ezo vie na biso za mutu wa libandi mais suki ebotami mabete star na biso aza kokende toujours koevre likambo ya nzembo oyo bandeko na ngai to analyser en tant que ba intellectuel elobi nini par rapport ya question réponse ya Sundy Leker na Kofi Olomide eza nzembo kitoko eza tchatcho ya kitoko mais na kati wana eza un message clair parce que Kofi ayembaka ba nzembo oyo eza na signification bande konanga lisolo ya omba abimi na quartier la terre 18 ans
ya fidélité na kati ya quartier latin omba abimi na kati ya latin boyoka lisolo nini omba aza koloba epesi pasi epesi mawa tolanda omba ndenge aza koexplike biso. Banonanga omba asali 18 ans na carrière na quartier latin. Omba asali nyonso mais na kati ya ba plainte ya omba atikala koyemba nzembo moko te atikala kovoyager te même kokende na Europe yango esali ke mwana mobali nyonso oyo asalaka musique aza na posa ya koévoluer ya koevre pe ame ya kolia na motoki na ye mais omba aza toujours mal chance ya kotikala boyoka omba bandeko nanga question eza awa. Est-ce que na kati ya quartier latin balinga fali to balinga fali te mais omba kobima na ye osala ba émission aleki mbala moko na plateau pe aza koyemba ba chanson ya Fally Ipupa mobimba mpona kolakisaki non quartier latin ba toujours nsima ya kofi ya Fally Ipupa bolanda bino moko na nsima boyeba réponse ya likambo. Adoflanga na yepa na yo wapezenga motema unième fois Ngamour na bébé vivante mon amour dis-moi une dernière fois Adolphe ah papa Lélie réponds-moi pardon chérie si mes dieux veulent boulou basambi kavo famille balembi kokonsoler ngai na amour ah papa Lélie réponds-moi pardon chérie si mes dieux veulent boulou basambi kavo famille balembi kokonsoler ngai pour les amours comment vivre ma caché réputation n'est comment suyer na comment passer même pas semaine soulé olingo telelama adavo que na mabi bébé ngani de Nero yoga ma maman ma vie toujours compliquée. Ok. Depuis mon débarquement, tu as pris l'amour de J'espère que Bolandi ndeko na biso aimbi Adolphe Muteba oyo ndeko Fally Ipupa yemelaki nzembo kitoko tomoni awa nde artiste na biso Koffi Olomide na Fally Ipupa bakomi lokola mapasa to avait dit vie na biso ya Bogara aboyi kozala mobange akomi susu jeune koleka na Fally Ipupa mandefuka pe mene tikali mais Koffi Olomide légende na biso aza ko prouver biso le contraire au doza na posa que vie na biso aza toujours na âge lokola ba mikolo ba tabule ba to akala nyonso en tant que légende mais vie na biso aye na makambo esika vie aza na problème normalement na problème pona komona foyer na ye ndenge mwana na ye oyo babengi Didiston aza musika na ye oyo sala pasi pe mawa ya komona vie aza ko se retrouver te mais bandeko eza makambo na kati ya monde oyo ezala toujours na temps esengo pe tata ya mawa toza toujours pembeni ya ko soutenir les gens na biso mais pas problème ezali ke banzembo oyo abimisi sika na Cindy Leker ezali ba mituna oyo se demander par rapport à mwasi na ye mama abana na ye oyo azali musika na ye yo sala pasi pe mawa ya bandeko na nga bato mosusu bakosala analyse mais toza na posa na soutenir légende na biso a évoluer toujours na musique na ye oyo asalaka mais Cindy Leker azongisi vie comme jeune vie Boga légende abi ambassadeur ya culture congolaise mais vie na biso aboyi konuna atie suki ya sika toyebaki vie mwa libandi mwa nini mais vie alongoli yango Cindy Leker. Bravo na Cindy Leker oya komisi vie sembe susu makasi po vie azongi ndenge abandai kobule à l'époque ya bangobila mais esimbaka te merci ndeko partager émission tokolobela likama Koffi Olomide.